ya Congo etindi ngai munatemi liboso na bino kombo na ngezali Bamba Mandiangu mama wa boti ngai azana Luvila ya Mbenza tata oya boti ngai azana Luvila ya Sao Kalunga yango wana ezali présentation na biso batu ya Kango wa Congo ya tuka Congo soki tolingi kobanda kinzonzi to se présentera nana wana bandeko nanga bayebi oyo baza batata nanga bayebi banoko nanga pe bayebi donc cela veut dire kombo na ngai yango na pesi na clan ya mama na clan ya papa soki na moneli na liboso na bino pona retenir parole devant bino eza pona situation ya mboka naza mokongo me mboka oyo tovandi ezali na communauté mine ya liboso ezali na communauté Congo, communauté Luba, communauté Ngala na communauté Swahili. Yango esali kimvuka, si on dit kimvuka, c'est un peu dire yango esali ensemble ya ba communauté ya RDC. Lelo to telemi lisusu pona kolakisa na bandeko na biso ya Congo na communauté internationale en particulier que citation autour pour vivre oyo et bandi mikolo occupation bato alobela moté aujourd'hui biso dozo tenir ba message autour dozo tenir ba propos sur occupation et cette occupation vous savez très bien depuis 1999 AFDEL ayaki avec ba Rwandais bato nyonso babetaki maboko et puis bazaki conscient que ba Rwandais moto bayeki kolongola biso Mobutu na pouvoir bachaki muta liboso na tête oyo azalaki mwana mboka pona koseplisa biso ba Congolais na kombo ya Désiré Kabila. Alors ce monsieur bomonaki oyo nyonso asalaki na ba contrat oyo bazwaki na ba Rwandais tango amonaki pasi ya Congolais vie difficulté ya makambo oyo ya signaki alingaki kolakisa kazaka ya kozala mwana ya mboka. Alors tango alakisa kazaka ya kozala mwana ya mboka bomonaki ndenge liwa eyaki kozwa ye na nyonso to wana eteyi biso ya koyeba ke mboka na yo coûte que coûte ata ndenge nini faut koyeba kobundela ngo asalaki erreur oyo biso tout kolobeza ye erreur parce que kokota na ye ezaki na maboko ya bapaya mais amonaki pasi oyo bapaya bakomonisa biso yango mikolo elandi toyi komona ba opposant ebele et parmi d'autres ba misusu toyebi position na bango lelo kobanda ne mwana nsemi oyo azali député national et puis chef spirituel ya Bundukia Congo et puis chef ya parti BDM et le monsieur ne mwana nsemi ba propos oyo ya tenir na kati ya RDC eza ba propos oyo bato oyo bazali ba visionnaire na niveau awa ya diaspora parce que toko se vanter tant que bato ya diaspora mais toza bato oyo tozomona lumière et ces lumières là eza lumière ya connaissance et ces lumières ya connaissance tozwi ba masolo sur l'intégration na école ya civisme ici en France tomoni ke na citation toza nango na mboko tovandi ya France ba français pe basibisaki même sort oyo ba congolais bazo subir aujourd'hui kobanda 1944 jusqu'à 1945 tout le monde a dit que De Gaulle a télémaki a supportaki te il est passé de l'autre côté il y a Angleterre a retourné qui a salaki tourner dans les pays africains pour na kozwa poids ndenge ba ko benga na balma na mboka oyo ya France alors ne mwana nsemi à tenir ba propos aux ali aujourd'hui des journalistes ou bien des gens qui se disent des politiciens, des opposants, na Congo, baso koka tenir à monter. Donc sur ça, toujours mettre les gars en garde, Barwandais, parce que ne moins danser ni ce qu'il a dit,
ezalaki ya koyebisa ba Rwandais il est temps ya kozonga na Rwanda esika bowuta. Donc na chef na bino qui est Kanambe Hippolyte. Donc c'est un monsieur oyo ayebi vérité ya misala oyo na mission batindaki na Congo. Mot d'ordre wana eza ya kosakana na mote. Eza faut tenir rango à la lettre ndenge nkaka ne Mwanasemi alobi. C'est un visionnaire. Aujourd'hui batebeli bazotuna pona nini bopesaki date ya le 7 août. Peut-être va éviter, mais nous te biso très bien que ce qui va se passer et ça na dekila na yango. Et première dekila ya like bato bakoki koyiba te, bato bakoki ko violer te, to buka biloko na biso te parce que biso toza na problème mupaya alonga na mboka. Et c'est na dage to lobaka na lingala mupaya batumelaka ye mbetu te. Mbetu ezali biloko oyo ba congolais batie ba investir oyo bandeko mosusu expatrié ba ekotala ba mboka na biso ezali toujours soki mupaya akei biloko wana eko servir biso. Bandeko boyoka très bien date ya le 7 août ezali toujours pour na koavertir batu na non-abi na babiloko oyo toza nango oyo ko servir biso à la longue. Donc sur ça, en tout cas, batu bakoki ko parcourir na date ya le 4 janvier 1959 que la BACO a décidé à tenir meeting. Alors le Belge bampeshaka ce meeting là, en tout cas, loko de la promesse il y a indépendance qui mfumu kimbangu oyo a profité zaka depuis et ça nini et ça que bamener il y a le 4 janvier 1959 c'était la BACO Batelemaki et puis l'assistance spirituelle et Yaki et c'est tout le monde qui basoda négocié Batelemaka badirijaka mouvement il y a indépendance. Il y a d'autres gens qui peuvent dire aussi parce que toujours qu'à par-ci par-là que non ils allaient match ya Mikado na Vita Club et biso mituni question si batu bakanisa il match ya Vita Club na Mikado il fallait tout le monde que batu bakanga il fallait avoir président d'équipe wana pango basalaki mouvement na ya trouble mais toi comme on a que bayako kangande bamener ya mouvement na qui étaient les Bakongo 24 Bakongo et puis début il y a indépendance il y a Congo et bandaki wana yango toujours balelo les gens bandeko mususu ko baza na doute ya komona que message il y a les 4 et les 7 août pendant bango et zo paraître netigé bazo se tromper parce que et ko passer la façon moko oyo bazo kanisaté invente kobima ya Mwanasemi na prison ndenge bato mususu bazo lobela bakoki koloba o bakoki koloba mais d'ici là tokoyeba vérité o tolobaka entre minu na masango nini leki makasi. Donc il est Mwanasemi à tenir discours oyo batutu ya diaspora oyo batenaka awa mais aujourd'hui tout na posa to mona vivacité il y a discours oyo la diaspora batenaka awa corps na corps to betana. C'est ça c'est comme un discours à Bibal parce que koloba que ville morte nous biso to leki déjà tawana tout ça la bataille ba ville morte était to kokenda ngwa pour juste nous tout ça dit diagnostic ya Congo Ningezali, celui qui pense un peu à ville morte, Tamien, et puis les autres tombés, peut-être tant que nous aussi ça le 7 août, il y a un voilà les abus au bouquet, peut-être le compagnon va sentiment là-bas, mais on ne va pas passer dans la jarre à sentiment. Donc, pour le moment, la possible message, il y a clair que le 7 août frappe Isaiah Solo. Où il y a nager, n'enga autolobaki, Rwandais surtout. Akotikala na RDC ala la pongi akomela motile 8 azoko kosana parce que bakotune question oyokaki te soki ne Mwanasemi alobaki soko oyokaki c'est koza teti et tumbu ya teti et komonana le 7 août. Donc ça ezali parole ya Beden
et puis ils allaient parole ya mututu oyazomona que demain comment faut échanger position. Donc je m'arrête par là et puis je passe la parole à mes Mouta bango pe bazali la lobaka ya koloba parce que biso loba kintwadi qui va na ngolo donc bango pe bazala ba mon o ba koloba et puis to clôturer na niveau ya ko rejoindre tous les résistants combattants, to citer du moins ces associations avant to quatre séances na biso ya message. Ok, donc nga kombo Mouta Mayemba ndiga Mouta utiko se présenter awa nga naza luvila nanga enlasa amba kalunga mama zana enlasa ngandu papa zamba amba kalunga yango nga na kota kaluvila ni deux luvila wana mutu na mutu donc azana deux luvila pour être bota mawana ezalaka papa na maman. Alors moi il faut apporter les deux luvila ya papa na ya maman. Donc nga naza nsaku mfumu na nsaku mwana na mbamba kalunga. Donc je porte les deux luvila là. Alors ndenge toza na France. La carte de France donc biso bato ya bundu ya Congo. Eza na bato pe ya bundu ya Congo mingi na France ba yebite esika oyo keno ziko ya bundu ya Congo ezali. Keno bato ya bundu ya Congo basangana. Alors na mokolo lelo bandeko o baza on toza vraiment na France awa. Soko za peut-être que na posa ya kosambela. Alors message oyo toza na mo na mokolo lelo tozo ko pesa et pas bandeko par-ci par là dans les quatre coins du monde. Et ça date à les 7. Les 7 to moni vraiment que to outi côté to outi pasi toza na mo donc eza ya mokete. Kongo mboka oya biso e komi na moneti zandu mutu nyonso akota asomba na ye asala nyonso o alingi. Mais tozoloba depuis tobanda tina mokola lelo ezo senga vraiment que no babozoba nyonso wana il faut esila to uti musika total même ataba classe tozolanda même les journalistes qui parlent par-ci par-là tozoyo ya butisa na eloko moko te mais na mokola lelo tozomona que no mwana semba lobi que no to telema to kende vraiment donc marche les quatre coins tout téléma parti disons que nos pays mobimba tout monde na ba Tunisie tout monde ba pays ebelé ba to ba marché ba télémi que non mokili mobimba télémi président a démissionné na mitiwana mais et pas na biso to sala ba moté mais na moment o doza ni mwana sema pesi date wana vraiment ce que to ligi moko wana to zala et loko moko to téléma biso nyonso de façon que non to bengana nanu batu oyo bazonyo ko la biso boye tozolanda ba vidéo ebelé na mboka na biso 83 fausses communes ba viol ba kambe belé donc ezokoleka mais ce qui to continue boy to kosuka wapi et puis bana na biso ti air disons que nos vies ezokoma boy lobi ka to yoka ke awa que no dollar ko ne komisiki ba 200 000 pour olia eza difficile autant que ça va eza difficile les enseignants ne sont même pas payés ba arriéré ya ba salaire bah militaire bazo fout dans la bienté mais le militaire qui soutient toujours le régime OESA en place est-ce que vous ne vous rendez pas compte que normalement boza toujours n'a pas si boza na bana au fobotang ça bazo lo bakano bana bazo tanga bienté les français bazo lo bakoko zoko lo français bienté mais bana bino sous ba militaire baza impliqué na makambo mais boza wapi to soutenir des mandats semi de façon que non les 7 to bengani na batwana o abotikala toyebi ke no ndei kaka muta bamba uti koloba ekozala ke no asalaki tetites na ye yango mutu kokomise bongo toyebi na biso régime oza en place wana ya bapaya donc c'est comme si ne doloba ke no nzungu soko omoni etondi na mwana soso mama za na se mais mama na ye toyebi aza wapi donc eza ba bisika obiso dovani na poto awo bango bazotia bango poids puisque un petit Rwanda na moment Mobutu azalaki ne peut rien Rwanda ko sala loko moko te na 2002 Kabila Hippolyte Kanambe autre zolo bela mokola lelo il doit se souvenir les Congolais quand ils sont fâchés tobima na balabala manzanza ka kebeta ba Rwandais ndenge ba bima neti ba mpuku ou bien ba mpese batie kisi ya ba mungi ou quoi ba bimi na ba komite bazoba na bana basi moi je vis à mes propres yeux moi ça zo bien melanzité azo boma Rwandais
ba continuer ba vivre disons les 7 ndenge kaka disons tozo loba keno ko yibate ko violeter ko piller biloko o disons que notre kotika na mote ko lobby to kozana ko ça ce qui va keyi lobby na lobby biso na biso donc to kovanda to kosangana to sololi to yeba ndenge ni to kotambisa mboka na biso. Voilà message nazalaki na donc ba peuple congolais to zala uni de façon que non tozo nga ndenge Congo ezalaka na tango kala bafubuke mbango donc bango ne bato bandita vraiment donc de façon que to comme na mokolo lelo na indépendance. Voilà la solution na passé parole pas buta avant na maloba ngai nazali membre ya Bundu dia Congo biso na Bundu dia Congo avant loba to bana liboso ko se présenter au pesa villa ya maman au pesi Congo na yo au pesi le villa maman le villa tata donc ngai na bana ki Congo pour enseignement na biso pesa bana ki Congo donc Congo ame dibayula ntende ngamba longo ngudiame vuilu mu villa la nsa same vuilu mu villa la nanga idina muna imwe sakunanga bamuta ibaya yenge keno yenge diaka yenge mutatu kama si yenge puta to ye awa na mukolo ya lelo te ko pesa mbela pona nini depuis mboka na biso ezo indépendance depuis 1960 makambo itambola kaka malamu te pona nini po tozana ba policiens véreux batala kaka mabumu na bango bakozwa basi na bango banda bango batindi bango na poto bazotana ba place malamu population za ko souffrir baza ko kiper yango te. Alors sikoyo to continuer kaka ndenge wana te yango na sikoyo ndenge makambo ozokendela to juste sikoyo mokano il faut to sila na bato yo baza ko bebisa mboka donc yango mwana nseni azwi mokano ya kobimisa population banda donc aza kosenga na mabota nyonso eza bangala baluba bakongo baswahili biso nyonso tosangana tozala liboke totindika mwana ndeke ipolitika nambe na barwani nyonso ya memaki na kati ya mboka babima bakende soki babimi bakei totikali libre nsima biso tokofanda tokotala ndenge nini tokosala mpona kokonza mboka na biso tolingi lisusu te bapaya baya kokotana na kati baya kopondaka biso bato batilaka biso wana oyo biso tolingi te po bato na bango baza kotya wana baza bana misala na bango bazosala kaka mpona baintere na bango biso bakolo mboka tozotira kaka na pasi tolingi susu eloko wana te yango tozobeta mbela mpona le 5 déjà bato nyonso bakongole nyonso bacombattant baéglise baparti politique tosangana biso nyonso na Bruxelles nsima na yango le 7 donc août na biso donc leo tokosangana topesa énergie ekende na kisasa po elamusa bandeko na biso nyonso na mboka comme ça le 7 bato nyonso batelema na nsima mwana nseni totindika barwande babima libanda comme ça mboka bandeko mpona korepete du moins mpona adresse na biso esika tosanganaka donc biso batabulu ya Congo tosanganaka na rue des Roses numéro 29 juste soki bokomi na métro Max Dormont bokozwa loboko ya gauche ezodirige bino vers la chapelle bokomona tant bokokoma wana na likolo bakoma centre d'Angwaya. C'est là où nous les gens de Bundu dia Congo se réunissent. Donc rue des Roses numéro 29 Paris 18e. Ok, pour nous contacter biso batabundu dia Congo, bokoki ko contacter biso na numéro 06 66 53 94 87. Là bokobenga na kombo ya Yankuka ezali numéro 06 66 53 94 et 87 à la fin. Donc c'est Yankuka. Et puis deuxième numéro ezali 07 69 71 78 31 pour contacter Mouta Bamba.
Je répète, 07 69 71 78 31. Voilà, ezali numéro ya Mutabamba. Donc merci en tout cas, message Nabiso, ezalaki toujours pour nous signifier message ya mfumune mwana semi ya les 7 poto yebisa bandeko na biso oyo bazali na Kisasa bazala prêt na oyo ezokoya oyo batata nzambe babongisi libiso ba die africain babongisi libiso. Merci en tout cas. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. Congo #1, bolingo na biso bana ya Congo.